te papa triplé. Soy kanga la bimi. Maman Judith. Maman Judith. Maman Judith. Maman Judith. Maman Judith. Bakolibo. Maman Judith. Mama Judith. Mama ministre na zote mbele nyonso yeye sabena ministre na zote mbele longa na osombelo telefone yo foza na telefone numéro de karaté mama telefone ele karaté bungandeni yo téléphone bunge kusumba téléphone te jour na tokabona na comme na galerie osuzenge okani bien moto bango misatule bazabul bana fièvre bango tuwa bakisi bakomeli bango tezo kokate na auto sombela mabe na vetu kabona na galerie na bise mbongo kesomba téléphone asombaka siko téléphone kindawa mama na sombaka téléphone ekufa na nyo kwa miko luka yo zana ona fungola coffre to maliza yo Moni ona linga binote. Basa la binondeni. Bozwa ka numéro de téléphone te, bozwa kana ngote. Ka boye. Bosundra na gidil, ako ka na nganda bino. Ezara ko. Obila mabana. Mais ma passe. Bango na bango monte. Oui, bango eli bango gaye. C'est ça quoi. Elle est là pour cela. Maman boy bilote ti le long continue kala. Nga ministre. Falo ya ministre. Nga zo benga ministre le nyonso. Na bisenga bengela nga mama Judith benga naza numéro. Mama Gidine, bon comme ça bonga Judith na zwa na ngape. Gidine. Pino mambosa la bande na bandiko luka yo. Mama na ngai ya bato za problème. Mais mbongo na tseki motema jusqu'à présent mbongo na mona ngoti. Alors na regrette ki mingi. De grâce que maman Gidine na papa ministre babosa la ngate. Mama penebi komo tseki nani Marianne. Congo Colé News. Congo Colé. Mais eloko bino bosali botika bisote. Ngai papa naza musala te. Maman na bango azana longue opération. Azana longue opération. Moto oya kosunga biso awa. Opération. Et mon ate wa opération. Yango. Basa ki on transfert na ndenge na CA Maman na bango azana longue opération. Moto kosunga biso azate. Awa ndako tozovanda tozofutela lupango mbongo ngo tokafutela lupango ezate ndako ezate bazobimisa biso na ndako babimisa biso courant tokangami na nyonga courant tokangami na nyonga mai tozana difficulté bino pena bato ya Congo lokole bata Congo lokole news bata Congo lokole news botika biso te bosunga biso ezala mbali boso te pesa mbala sukate bosunga biso vraiment bolukela biso makoki po balobaka ke bapesaka mutu nani ndobo po apeshe mais bapesaka mutu mbisi te bosunga biso po te tokoka kozwa masungi ya kobokola bana oyo po un jour pe bana oyo pe basala pe batu ya nakata mboka oyo lelo pe bakoya na Congo lokole news pe basala pe musala ndenge bino boto sala musala kitoko solo bandeko eza sengo lelo nga mama Gudile bisengo na ye lisusu epa ya papa triplé na mama triplé bomona inga na bango na mokili mwinda lelo tala nde bamapasa bango misatu bakoli na sepeli pona kuti bango bolumbu baza na bilamba te me nzambe aza malamu mama Betty Luzolo atindelinga valise mobimba ya bilamba pona kaka bana oyo mama Betty Luzolo na omonelo na lobate nazo peso merci mingi na mutema malamu na yo kombo na Luzolo ozola kisaka bolingo tala lelo toye to bengi bango te to bimika ka boye po papa triplé pe azane na numéro de téléphone te o to sombela ka mbaleleki
Baïba, tala kaka ba côté ba vandi na kati boye moins insécurité. Pe ko côté susu bana bazo bela. Ba kisi ala kisi obayi na ngana ebisa. Bango ba batela bana malamu. Bazo batela bana kasi ba bi bana ngo baza bango maladi. Bano baza misatu ba yebi na bango lo côté ba innocente. Ya batu po baza basi. Yango oyo kindenge papa na bango alobi. Na pamboli nzambe mingi na pesi ope merci po otindeli bango valise mobimba ya bilamba nzamba azala na yo pona uti susu kotika na centre de santé Liloba et centre de santé Lisungi toti susu kotika valise kutu wana eza ma valise te ba sac ya bilamba o mama Betty Luzolo atindeli kaka ba mama na maternité o baboti o bazabongo na makokite tozotambola na se ya moi eza makasi meto akotambola. Merci maman Betty pour kanisi ba mapasa o misatu obi na ngana bana papa abatela bango bien oki papa ndenga lobi kisi ezate bana bazobela tokuti bango bolumbu nzamba zo lokumo tindeli bango valise mobimba ya bilamba topesi kaka merci na habité ceux qui bango bakoloba ni na bosani pété papa maman papa pesinga lisusu enveloppe na pesa bango ezana mwa motango bambongo na kati naloba na ngate na bombi papa emo kwa omona tango na opesa. Merci pour papa José a pesi pe enveloppe ache moi dollar na kati ndeto kopesa pe papa po esunga ye na mwanda mumenga na moni na mbongo wana na kokata pe mbongo na osombele telefone po nazomona pasi tango nyonso na luke na telefone nazozwa ete batu bazolukenga na telefone nazozwa ete yango na ozwa mbongo ndambu na osombele telefone po so likambo eza abima pe mbangu aya na bureau ya Congo Local News po a récupérer un mususu mbongo un mususu elamba un mususu kisi po na bana papa na pesi bino maloba bokoyesa mama Betty Luzolo nini na papa José. Vraiment maman Betty Luzolo na papa José tokumisi nzambe mingi nzambe apesa bino longue vie abakisa bino mikolo pote vraiment eloko bino bosali vraiment nzambe azwa lokumu tika ete misala na bino kende liboso misala bino kende liboso papa Luzolo na mama Betty Luzolo kutu obotaka taba na ma 4 ata 3 po eze sengo mingi na eloko bino bosali bosa biso na place ya musika vraiment eze sengo mingi nzamba apesa bino makasi apesa bino nguya asunga pambola pe ba famille na bino bana na bino misala na bino kende liboso apesa bino longue vie vraiment eze sengo mingi na komona acte bino bosali ezala mbali bosote pesa la mbala sukate bo landela rabiso ka toujours de près mais loko muso na kosenga a biso misala bino mo boyebi kuna se bozali a misala ezate ngai tata musala ezate mama musala ezate ngai pene na za pena boye kolata pena ezate même mama pe kolata ezate bokanception likambo ya mama na ngai papa na bana muso baza a boye vraiment passe sur passe ndako tozali bazobi misapso na ndako place en vente des athées donc makoki ezate toza un problème à courant toza un problème à mai tala biso a na RDC sur les plans social passe sur passe alors vraiment na pesi bino merci mingi vraiment tata nzambe pena a bomba bino a pesa bino longue vie vraiment misala na bino kene liboso na za koloba na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosanto. Amen. Ya solo papa sali lo sambo ya ba catholique kasi na ebisi bino ete mama Betty na papa José mama Betty Luzolo na papa José baza na bango na ONGT kaka bilamba na bango moko kaka oyo bana pe abota bakoli ezokoka te kuna na Irlande bavandaka na Dublin musika na Irlande habité papa José a ok Kinshasa luka mama Gudil opese valise ake kotikela papa wana kande nzamba wasimba bitema bato nzambe wana pambola yo apesa o mingi koleka ozanga te na papa José mutute achela bino trouble molimo mosantu azala na bino abatela bino makila Yesu ezinga bino na nyonso bokosala po eza jeté oza na ONGT ozwaka na ba dante mozu bilamba kaka ya bana na yo osindi 10 sac to kaboli me papa ocheli penza na valise tala bolingo oye to ekopesa yo kindenge alobi naza susu na mingi akoloba te na pesa maloba pa mama mama emo kalo boko yebisa mama Betty Luzolo nini na boye bise kaka boye ke
en tout cas na oya sali pona biso don na ndima kité nde nazaboye yaya libaya o aliboso ba mapasa balandi bazotanga te en tout cas na babandi classe te nazoluka na bunda na pona ba yaya na babanda classe me ba mapasa ba misa tusu babandi malade ye papa zo sala tele na tongo kuta tikali ko bimaka bwala ki biso te ake ko lukia bombongo bakisa zwine epeta sombika bakisi ndambo ezangi en tout cas nde na moni mama ye pona papa José na iloko papa José sali pe mama Betty zola sali en tout cas nzamba pambola mama koto zali vraiment nzamba sunga yo apeso lisusu makasi ya kosala lisusu oyo zo sala probe difficile lisusu ebele nzambe nanga afuta yo en tout cas na ndimaki te vraiment nzamba zo lokumu et puis na kumisi yo vraiment donc mama na ebite so na koyeko mona o wapi bien na koyeko lo bani pona en tout cas nzamba sala ka kati na oya minene en tout cas merci papa te kotika te za pemba liboso te za pemba smate raisonnable bana ba o baza ya bino ata bozo mona bango te mais oyo zo sala kati na bango pe lobi baza lokola mama senga pe bila mara dit pe baza lokola pe bino ka ba journaliste senga pe bila mara tindela te bilamba mama tande na zali na okeli ya bilamba papa paza bilamba te don na okemba papa zo sala te don tinde to bote bano don nzambe ka mjaye bande tibo otinde biso mama jidita yo ta biso na ndimete ke oyo ta biso bengi te ni te mena bonye ka presque maye en tout cas la ndimete zapeka ndemo na ndebino boza kuna don na ndimete ke lelo ko sala biso ya minene boye menzamba pambolo tindela nga o monike ko kina ngo ezali o monike no ça va otinde nga kaka en tout cas nzamba pambola. Merci mingi ezalaki bongo congolokolenews.com ayaki ko rendre visite na papa triplé na maman triplé ya solo bomoni bana ndenge baza maladie bana tokuti bango bolumbu basalaki moi fièvre mais heureusement pe bilamba otindi mama Betty Luzolo esali bango esengo pamba te bandimaki te na bengi te mama Gudil bisengo bengi te akiti kaka boye na se ya moi tala ndenge nazotoka na bite misala malamu o mtu asali ata na se moi ata na se mbula na kotambola po mosala mama Betty Luzolo asali eza monene bango na papa José ebele pe baza na bilamba ezovanda na bandako ebele pe baza na biloko bana balata lisusu te ta na maternité toruti nde ba mama ba weleli bilamba pona bana na bango elakisi ke baza na ngo te place bino boza pe bandeko mosusu soki omoni biloko eza ebele ezotonda ezo inonde nango eza lisusu kokoka bana te osali pe mwa koli obengi mama Gudil na nzela singa naza responsable ya congolokolenews.com na kozanga te kokabola o bokotindela batu bao bazangi bao bazoluka nzambe pe akopambola bino. Encore une fois merci beaucoup mama Betty Luzolo na papa José nzamba pambola bino mingi merci. Maman nganda bovandi merci talanda kunenge poso ndako ezali bon makoki pene naza na mote na sekena ba télévision ba DVD nyonso na teki pona kaka likola souffrance tala niveau na komi niveau ba kiti tala ne ezali mais ezalaki au départ ezalaki boyete mais comme na niveau boye pona suite ya souffrance ya plan social mboka na biso ya on te rentre biso na ba niveau marqué oyo alors vraiment Maman Judith vraiment maman Gidil na ebite maman nanga nzambe apambola bino mingi na maman nanga maman Mariam na papa nani papa Salomon descendant à Jésus vraiment nzambe abatela bino asunga bino amema bisala bino liboso pe mabota na bino vraiment eze sengo mingi na tonisa mine sengo mingi na ba papa baza na mikili kuna na Irlande ba raisonner biso vraiment eze sengo mingi encore une fois na répéter biso eze sengo mingi ezamba liboso te pesa mbala sukate mais souci na nga pena biso souci na biso pena ezali ba bosa na biso te ba continuer ko sunga biso toujours pote to luka to zwa moya ko luka to bana ko débrouiller to bana ko luka ali akofanda kaboye na mboka na biso bino boza na Europe Amérique vraiment biso awa misala ezate toza na chômage ya makasi vraiment na tonisa mine sengo na eloko bino bosali esengo ya mingi doki nzamba pambola bino abakisela bino sika bino bozali même osali problème ngo ndenge ni police akoluka ko monote
ozoleka polisi akomona yo te misala bino kende liboso biso mpe tokotia bino na mabondeli mikotango nyonso mama na nga mama Gidil komela nga bakomba bato mpo ntango nyonso balomema bango na mabondeli ntango nyonso nazomema bango na mabondeli ntango nyonso bamema bino mabondeli ngai nazali papa ema bakisi oyo nasombi yango sikoyo kuto ezokoka te nango tolanda mama na nga oyo mama na nga ndenge aza boye mama asunga nga mama na nga oyo asungaka nga mama Gigi atika nga na ntango moko te mama Gigi akoya ntango nyonso akosunga nga nzala na ndako eloko kolia eza te mama akosombela biso bilo ya kolia toza nsima na nsima akosombela nga bilo ya kolia akabela nga bambongo neti na minute aye awa lokola kisi ekokaki te alinga sombela ngai nani antibiotique alinga sombela ngai antibiotique po mwana mama pe ozala sengo mingi aloba mama loba boni okuta bango famille situation ezande en tout cas zana minga oloba te mais en tout cas na onu surtout à ça na ebité mais à la longue to okuta kanga na ye na zine sengo makase ndenge to moni kanga ndenge telema en tout cas to ndimaki te kiboko ya lelo pour la citation de vivre l'autre tu vas y quitter de la grâce nanga ko to on nzambe a pesa kingai mais ko tungana kufanza ke ba am o balia nzoka nzamba lobi ya mabe ezali liboso ya kitoko yaka sima yango siko na moni vraiment et si on a zango awa donc mbongo linga obima sui combien soki combien pe boye nango soki glace ni boza nango mais toujours qui sa mwana nango Seigneur nzamba azaki de likia ayo tinda ba am ba angeli bazoya to sepela à la longue moni to kana sepela makasi bana oyo bazwa guérison o bazakuna en tout cas na mabondeli na komona ekaka Seigneur a relaxa ngai kana vision mama Betty Luzolo nzamba pambola kaye asala badon est-ce que nous sommes allés atika ba amna été atika ba na été na si opese mbote makasi na pesi longonia na pisa za kimia ana sagesse ana nyo surtout nzamba sunga na bisa sala ngane to okutana bona o azo sala en tout cas n'ébite oyo na kosengele eska Seigneur na éviter nzamba pambola kamisa na ye akena kaliboso makila mayeso zinga kaye oh no surtout bazo tia bakali pona ye azo kwesa balenyo so mabe wana donc na liboso alo ngapena sana omoni poso omoni bango omoni pe ngai donc ngapena omoni kana koma ismasia na pesi longoni apana ye ngana sumika wana. Merci beaucoup papa Monica ndengo uchikoloba kongolo kole news asala musala na ina sembo pambate abanga kanzambe pambate kongolo kola kokiko kanga lipamboli ya mutute potangu biso tozo pesa oyo ezo utapa batu batu wana bazo pambwama batu wana bazo lobama lamu pona biso pe pona kongolo kole news biso pe tozo pambwama batu mususu bazo simbama pe bazo sunga kongolo kole news d'une manière ou d'une autre papa ya solo biso tokomi na suka tokomi koluka tozonga na biso mais toyebi ete tokoya ngana linginga nayo tobenga na nzela singa na meki na bungi lokwa na beka veni kanza na bungi na kikota na ndembo na bimi ndembo na ye na kanza nzambe apambola yo apambola penza mingi papa José na mama Betty Luzolo oyo bavandi musika na Dublin na Irlande bakanisi kaka bano amapasa misatu balobi obatela bango malamu bapesi pe mwa lomeya oyo balobi esunga yo mukie pona bana tokomi na suka na pesi merci na Marianne Mafolo atambola kinanga pona kozwa ba image na pesi merci na chauffeur na biso kombo ekimi pesanga na tokomi na suka émission na biso na pesi merci na Marianne Mafolo wa tamboli nanga na se ya moi c'est vrai toza na jeep mais moi soki to kiti ezo soir na pesi merci na papa Salomon akumbi biso touti musika touti maternité Lisanga hein, centre de santé kuna Lisanga touti pe kotika biloko e utika kana maman Betty na papa José to isusu kotika biloko ya papa triplé maman Noël na papa Emmanuel na maman Noël tala ba kombo na bango Emmanuel na Noël hein et simbi hein mutumoko donc merci Nabino obosali Kongolo Kole News confiance ceux qui oza na biloko evandi na ndako ezangi musala bilamba basani
basapatu o bana bakolata te ezo inonde ndaku oche na agence Congo Lokole News ayebi bato ba deminu o bazomona pasi bato baza délaissé tokokita tokopesa bango pe bokomona bilili esengo ezalaki yanga koyeba bino ebele kolanda congolokolenews.com ngana bino tokutani mbala ya sima kimia boboto o mabota mabino merci. En tout cas, to sepeli. Noël. Tondibaki wapi papa? Waki mbangisi, on tene basambelaki. Ni selo ni kengi mais. On appelle selo, tu mona biso to. Donc avant dans émission lobby. Je crois dans cette émission là. On va bien. Voyez la piste à bana babisu. On va te avoir bien. Vamos baza droite. C'était pas tu ça fièvre pas bisous à la babika. Allez, tu viens, toi, moi, tu es gentil. Allez, viens, viens, je te fais la bizarre. Ok. Ministre aza pananga, ça pananga. Tout ça, ministre. Bon, les lots, puisque tout ça, nous sommes belé. Hier, à Tkali, que ça, émission, il faut filmer. Maman Marianne m'a follow pas au filmer. En tout cas, merci. Non, plus on a pas comme benga tena aussi. Quand on fait la benga, j'ai bien noté. Aussi. On va faire la banane bien. Il a mis pour pas la beauté. Ça gars micro, ça gars coquille bango balati. Zaka bongo. Maman Jibiti Lelo, maman Bibi Lelo, on va l'appeler la classe 50 fois. Bye.